Yaya, bonsoir. Comment nous allons? Loba makasi po tubayo kwa kambolo. Hein? Comment nous allons? Mususu Alain nan? Alain Chishiku. Chishiku. Alain Chishiku. Oui, Alain Chishiku. O comme on se retrouve à la Lufundeng, il faut loba makasi po tubayo ko se retrouve na Lufundeng ni. Watinda kana ke so bitani. Kama ko bora benga lo bumano ke wa. Na lo bina ke so bitani. Alo bima ta mo to tak to kumi na ilunga chimba. Achubinga iloko na libona tini wani na lo belo kote. La to mati to komiti to mukoti na muto ngale na to na komiti to kumi na kindela mona ka yisuti. Si on se retrouve na kin papa no moni soute. Donc si on se retrouve na kin oyebaki na oteke bokomi wapi. Atikio na kin. Na bana kote kama. Na kin. Si on na kin on se retrouve ki wapi? Na Bitabe. Na Bitabe on se retrouve na Bitabe. O comment rola na kacha wenza Bitabe wana? Na Liberté. Na Liberté. Si on a lufo se retrouve ndeni na kacha lufa. Loba makasi. Père moko boya zwaki ngande mwasi na lingaki te. Ndeto yana mwasi na lo batoke mwasi na damo ke zoni dans le bateau yana ilo. Ndeto yana 23 ans zotinga na kechere. Tana boye ngo bateau zana zeta benanga. Donc papa moko boya mawa aye kozwa na kati ya wenza Liberté. Ndame makio ana lufu. Soko mwasi na yende mtu aye kobenga na yo. Soko na lufu awa ozo samsani. Na teka ma. Oteka amai. Kombo papa no nani? Kabema. Kabema. Bon kombo mama. Kalanga Jili. Kalanga nani? Kalanga Jili. Kalanga Jili. Epa bino na kananga iza wapi? Loba makasi po batu bayoka. Na Kapanda. Epa bino na kananga iza na Kapanda. Na Kapanda veni nini? Lubi. Hein? Avenue Lubi. Lubi. Référence. Référence église néo-apostolique na Simastad. Na Simastad à Kapanda. Sikoyo yo koloba makambu nini? Biso tozana posa oloba oyo ezotumisa na mutema na yo lingisiko nini? Na nde biso tomoni obo parce que biso tomoni okaka ozoteka mai olalaka na balabala. Yango to benga ki ototuna yo mwana muke bozoya na balabala po ani siko na nde to moni oboyo fo siko to sala nini ah nazo ozonge pa papa na yo papa no na mama na yo ozonga bande ko mwana oyo to moni ye na lufu alala aneka na balabala mwana oyo ateka ka mai aza mwana muke to mona ka ye ateka ka ba opir na ye. Skonda teke la ba opir biso etumisaka biso o mwana mukebo azoteka ba opir ndeni ndeto benga kiye ya katango aye ndaba njuko ebisa biso donc ba levaye na kananga donc yenda za boye ba uti ne depuis kananga mwana obozo mona Alain ba uta na ye kananga batinda kia ke soma Bitabe papa moko bazwa ye achuba ye tonga bongo papa moko bazwa ye achuba ye tonga na lipeka. Nde mwana oyo a se retrouva na Bitabe na wenza Liberté mutongo pe azwa kiye na kin amona na te akoma ko vanda kana na Liberté wana nde papa moko boyama wape azwa kaye ayene na lufu po abokola ye mais mwasi ya papa wana alingi mwana oyo te abengana kiye yango biso tomoni ye bande ko bosunga biso mutu oyo akomona elongi ya mwana oyo ayebi ye ayebi ba parents na ye so ba parents mwana oyo okomisa biso message parce que bazwa mwana na bango mwana mukebo jamais akoza na balabala oza na âge ni 11 oza na 11 ans kokisi 11 ans na 2024 akokisi 11 ans ka na janvier akokisi 11 ans ka na janvier papa mama elenge mwasi soki omoni video oyo omoni mwana oyo yebi elongi oyo bo trouver biso solution toyeba kozongisa mwana oyo na maboko ya ba parents na ye.